Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Tania alors mon coco. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, la famille, Dieu fait grâce. La famille ndeko moko abengai, ndeko mobali moko abenginga. Alobi Miss de Miss. Aza na problème moko. Sœur nangai, grande sœur nangai, aza na libala. Baza na kin, baza na Congo. Baza na libala na mobali nae, baboti pe ba na bango. Mobali aza na mwa ba moyen nae, aza pe na ba entreprise ne na Congo. Ya nanga mwasi asengai mobali na ye soki akoki kolokela ngai ndeko na ya mobali musala. Et puis ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai mwasi mobali na ya ndimi po apesi ngai musala na kati ya société na ye awa na Kinshasa, société moko ya mwa munene pe. Nakomi ko travailler kuna nyonso ezoleka bien. Mais eloko na ye ko remarquer na musala ya bof nanga auto respectami auto lingami pe na famille po abala ndeko na biso abala yaya nanga za mwasi moko aza mukolo par rapport ya biso nga naza vraiment leki pe naza mwana bango asuka na famille to eko na eko remarquer que secrétaire ya mobali ya yaya nanga ya beau frère nanga baza mwasi na mobali babimaka na bof nangai. Et puis secrétaire ango azaka ba jeune fille kaka ya bakilelo mais baza mwasi na mobali. Et eloko oyo ezo se passer za nini. Même ba collègue na biso na musala ba komi ko murmurer nango. Moko ya collègue na ngande muta ebisenga eke bof na yo abimaka na femme oyo na fille oyo depuis. Mais to mona ape mwa oyo ebisa mwasi nete. Sikoyo nga etant que mobali wana za beau frère nanga. Bozo conseiller ni Miss ne Miss est-ce que na sola na ya na ngai ke mobali na ye na entreprise na ye wana na société na ye secrétaire aza makangu na ye aza chiza na ye na ebisa ya na nga mwasi soki na ebisi est-ce que ngai musala ekobeba te soki ya na nga tangi kombo na sala ndenge nini. Est-ce que natika na continuer ka na musala wana tonga pe na longwa na musala po nazomona ngo d'une part eza respecté po bof nanga tilelo a continuer kobima na mwasi wana alors que ngai na mona bango te mais en tout cas eyebani na société wana eyebani vraiment que beau frère nanga abimaka na fille wana azwele penda kwa kufutela donc asokipaka na fille wana vraiment. La famille Miss de Miss mais mali solo nanga na la famille de Miss de Miss ba conseiller la famille du solo eye to meka kopesa ndeko conseil par rapport ya beau frère na ye o azobima na secrétaire. Merci la famille, bisous.